toza ba deux fois te parce que to memaka bien biso na preuve CT tozalaka na likolo te to ape na CT to na stabilité ndeti nani oh balobaka batiaka boye wana nabalaka bibi na maloba eboko mpenza oh article ke na comprends bosaloko bien aborasa munene ya munene oyokala mo papa mayema yeteo tout le monde yango na bosani nga te atanga tout le monde sauf nga ayebi mpona kokinisa lance roquette moko na beti yango eke kote misu ekoyi panzani mama na ngai oyebi po kotanga nga te telefone nanga ekufa te nakendaka rwanda na ekufa te donc otika kotanga nga te tina oloba na mamba telefone olezi comprendre akosukola tous les journalistes comme elle veut na nyacho mulangeza na kosa bani et puis na on rappelle la téléphone wala là oyebi téléphone téléphone eza Samsung téléphone eza Samsung A51 titanium et là na sima zamelanga ba comme kopanda zelo mo ndenge eza na sima baye ba jezali téléphone ngo ezali ebunga ngo tika ngo caché les sons donc allez bonjour meka téléphone no ebunga na kwanda na kosa ke ebunga na kwanda ah aussi déjà utika ka basa sabande bolo biso tona ba niveau ba ya golati itanga muto ndo balika mwema za ko se contredire lelo yene ngozala rata te lelo to baki to solo mo makamno so to solo ka mote ki weka o bendi ko tendo to se kaka wana te ma ko to solo ngo pembe o sérieux bonde tu mama téléphone na yo moko na se kate te to solo likambu ozo expliquer ba tu likambu ba comprendre parce que ton mutu mo azoya na ki imbécilité pour le mabla frapper ba tu que non wana za imbécile baza pe susu na nani décarré no mais la ça on va pas bonne masa noko oh yeteo le mukalo beti bo bana obetela makofi moko na bande oh baneko non mais t'as du coffee mais il y a le bide les grands lions. Hein, on vous demande tout le temps la philosophie. Parce que actualisation continue à quatre mode de philosophie. Et comme il aura philosophie, moi je dis ah la carte il y a monde de théâtre actualisation. Vous demande les tout le temps des cartes, banani ce que nous avons besoin à quoi pour cotiser la carte philosophie. Cotiser, on va cotiser la carte philosophie sans les savoir. Bino bo comprendre que et ça parce que assez racheta donc à mindi misama akoma motesika akoma vraiment mo simple donc wana moye alanda ba makambo za soki tango bazalaki na kala batu su baninga baloba te nga ozala kaka bango mibale ya la toile on a bino bomona zikamba la réaction réaction na yango il y a silence par rapport c'est-à-dire on a photo on a été on a pona symbolo na mwana no matamia c'est lo ni sang na ko yulu lo na bien na betelo lisolo ke azara ya yote mwana iske bongo mais na ko kota makambo wala
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le nouveau numéro de Coup sur Coup sur notre chaîne Actifina Télévision. Voilà, merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à Dieu Tout-Puissant, merci beaucoup à mon papa Héros dans l'ombre, merci beaucoup à toi, à 12 pour la coaching et pourquoi pas à Kate Amour Jean pour l'assistance. Voilà, la présentation, c'est bien moi votre âme, la présentatrice Chancée Siana, la Cléopâtre, moi, la celui IGF de la presse. Voilà, le lot, tozo kanga, tozo tonga, et le haut, na bandeko nanga, na ma vie nanga, ba vie nanga, ya chaque, ba collègue nanga, ya chaque, oh, wapi ya benga mina komo ya Bob Molema, noko ya famille Libota, gosse du Kambala, mobile ya précision, sur les a aux ceux qui les a à tout ma beaucoup na poche, okozwa na yote cousin national ya famille Libota. Voilà, Montréal, je sais qu'on a toujours nanga et aux vraiment plan d'ensemble. Et ça, la invité nanga qui te komaka soit habitant to zalarawana et c'est pelisara bon maman Claudine Bokato là et pourquoi pas la maman chérie balobi maman José Lusadi soana la maman ya famille Libota ya kati na kati ya Londres. Rosalie na avait aussi la maman babi ya wana zalara toujours wana ba commentaire na yo et ça la Kitoko Makas, Elena David, merci beaucoup à toi. Maman Gina Mabiala, merci beaucoup à toi aussi. Princesse Davina Salamoka Ranine Zalaraba Kombo la Mini Rozongaka. Chaque. Bonjour Bob Molema, bonjour Gosti Kambala. Bonjour Chacha. Ouais, bonjour Chacha, bonjour Nabob. Et puis bonjour na famille Libota Mabazolanda dans le monde. Voilà, basangonde ni ba santé na moi ba santé c'est bon hein Molema vente boy. Et ventre na moi. Là la façon on vend là, ah ba santé ndeni tout le monde a été jour. En tout cas santé ça va. La tenue sous baebi et je dis un grand merci à la maman chérie à moi aussi. Base à Londres pena ya kati. Maman chérie à moi aussi, maman Claudine Bokato là, maman José Lusadisu. Voilà, je ne sais pas, Gosti Kambala pas na bambo tezate pour nous vraiment dire. Non, to les cannabis pour bâtonner sur bois qui bango déjà. Je n'ai rien à boire à la soupe. Ata maman Bibi Kamba, ya ozambo il y a souka rozwa ya souka mère rozwa. Voilà, na lingara mimi ko seka parce que nazalaka nanga nakanda tenini zalaka kaka to fongola déjà émission na biso ebandi déjà donc bozwa bakiti bovanda bozwa ce pauvre linga ko fanda na canapé ce pauvre linga ko fanda na chaise fixe en tout cas vraiment fanda na chaise fixe parce que masolo na biso ebandi. Parce qu'on a biso et bandi qui sont na biso et bandi biso to tonga avec précision to tonga rappelé na makambo ezomona na muto aloba kengo to bimisi tango kende ko tuna en tout cas ezala nango kaka yango voilà nini ezala kaka na beta ki tourna lopango ya ba voisin mais nazoyoka concernant matanga ya Delta Force to ebike biso no so famille artistique ba kofela ki bongo moko ya bango ba bengi na kombo ya Delta Force mais selon ba voisin Azolo Baké, matanga Delta Force, ils ont abandonné. Président Masumu, la bengi, à l'obika Zobela, kota la bekuna posé l'ombe, à qui na ye tournage na Congo central, dans matanga on a le kola basundole lengo kaka lulu. Ok, on va répondre. Merci, c'est une très bonne question. Il y a des choses où biso batu, où ça est intelligemment. Tu vas réfléchir comme des gens normaux. En tout cas, personnellement, sur Nathalie, pour négliger ma tanga, il y a Delta Force. En tout cas, je vois ça un peu trop terre à terre. Non, on trop nassé. En fait, pour moi, appelle Lombe, à un tournage dans Congo central. À un tournage dans Congo central, mais avant qu'il y ait un tournage dans le Congo central, document ils ont la présidence de la République. Et pas maman a vu sur la première dame. Ils ont la carte, c'est pas naïf. Document ils ont. Donc papa Elombe à dans le Congo central. Je viens tout doucement pour te expliquer dans le tournage. Papa Masumu, il est sérieusement malade là, tout le monde le sait. Il est sérieusement malade. Oh, il est bien monté au salon par ignorance. Bon, moi, je m'en bats les couilles. Il a évité ma ramine, bon, on va ça. Papa, à bout de ce bon qui s'en déconne, Oyo, Azaki pour soutenir, il y a un bébé, un film, Banini, Azako Salé, Pena, que non, et moi, Azab, pour perdre mon modèle loin dans sa famille,
ils ont soutenir, mais ils ont des conneries propres. Donc c'est dans le sens, ça fait trop mal. Aza sérieusement malade. Tant vous bien qui est, balobi qui est, Aza malade. Soto zongi na ndenga katikati, asundoleli nani comment lule matanga. Non mais allez-y comprendre que tous à la maïle, tous à la maïle, tous à la batu. Dossiers à la présidence. Après l'homme faut que bête avant ça si vous na la présidence ou bien quota par force la présidence alors babango vous bimisé la biso mbongo pour na matanga ya nani ya Delta Force. Mais non mais bango balobi que kuna depuis ba côté qu'il y a moment Denis Azo répondre à bango té et le comment té. Et ça présidence de la République. Est-ce que vous voyez maman Denis Aza hors présidence de la République? Et ils ont présidence de la République. Tout ce qui se passe, tout ce qui aux salama, tu n'as pas magambo na so moi boyebi place na muta na yebi magambo na ndeza ka fonctionnement oyo maire au sala boyeba ke uta likolo. OK. So ba pesi mot d'ordre. Vous savez pourquoi on appelle ça la maison civile? Oui, pourquoi on appelle la maison civile? Ba yebi t'expliquer ba. Bon, na tina on expliquer comment ils attaquent. Tellement qu'on vit dans un monde de cafards. On vit dans un monde des idiots. Et j'assume mes propos. Et je pèse bien mon bout. On vit dans un monde des idiots. On remarque que bah, tu vas réfléchir autrement. Okay. Or, Maman Denise, notre première dame, elle doit dépendre de la maison civile. Elle doit dépendre de la présidence de la République. Donc, tant que vous ne cotisez pas, elle va répondre directement. Elle a une structure, elle a une place minimum que nous va traiter le dossier. Le dossier à l'eau les côtés. Et plutôt, il y a Delta Force côté. Si le dossier Delta Force est côté, vous avez dossier ni vous avez le dossier Delta Force. Voilà. Bon, on a raté parce que moi je lis beaucoup de commentaires. Il y a un man, ceux qui sont venus une mer noire, ceux qui viennent la mer noire, ceux qui sont français, la maman il y a le papa est lombé. À une influence mon côté na kati ya nino na kati ya fondation Maman Denise qui a fait sa mot d'ordre pour baboma eloko wana ni papa masumu bango nyo surtout babenga bango ko benga nde baza ko benga ba initiative plus mais balobi pe ki matanga ngo ba artiste et comédien na biso balobi ki tawana tendresse libinga alobi ke matanga ngo nzo batikeli on kaka ye na carte oyebiete ati no ebe. Pardon, nasili sa phrase. Balobi batikeli matanga ngo kaka ye na Cardozo pendant que côté kuna bela alobi ke mutu moko te ya famille bota a tia makolo kuna soit à soutenir tisiko contribution ezate bango baloba ke baza na mbongo tisiko ata mbongo a cercle moko bayaki babima batia loboko ezate bazomona na te. Ce sont des idiots, ce sont des idiots et bazolo baba idiots aussi. Bango moko. On oublie que le dossier est à la présidence. Bino moko lisusu. Le dossier est déjà à la présidence. Soro bozui déjà je vais vous expliquer ceci. Tant que déjà biso na bi dossier soit continue à la présidence et que bango ba ta présidence ba moni bino bosali makambo likola makambo na bango. En tout cas ba otika la souwede bino. Donc ba mona bino déjà que bozala bino makasi. Donc bozui makambo na bino moko en main, bino moko bosali makambo na bino. Donc la dossier côté na présidence. Appel on tellement yebi hiérarchie yebi makambo so tebi structure ndenge kindara. Ba ko jamais obimisa na 100 francs na bango. Bango ba kotala o nini obimisa. Ndenge makambo ekende. Voilà. Biso gouvernement to pesi bino $25,000 exemple. Si on a pesi $25,000 bino ne siko boruya siko na ba contribution makambo susu o pesi ki fleur o pesi ki boy et ça la ndenge wana. So ça zoba o tika la razo. OK, voilà. OK, voilà par là gosi kamala à propos na pour la mambo na nyas. Non mais écoutez, Molema il a tout dit. A dû expliquer les cambo détail par détail. Vous savez, Molema aza moto avandaki pembeni ya makambo nga ba président ayebi makambo ndenge lekaka. Donc c'est à dire que Pape Lombe kaninga ocheluba wana Pape Lombe aza na droit moko te ya kobanda koluka bimisa mongo na poche na ye alors qu'ayebi que bakotisaki mikanda oyo eza na président so bazozela la suite. Vous comprenez? C'est ce qui fait même que a profité dans le temps oyo bazozela ba réponse à kuna a profiter sans la paix ba tournage na na banzela baba Congo parce que ezaka matanga ndete mteza suka vie parce que la vie continue. Voilà. Vous comprenez? Après matanga maka mususu ezali. Alors le quoi là-bas c'est la réponse.
Et puis aza premier artiste acté oyoyo akufi bazo zela programme to sala nengeni ils ont rabattant alors et tu es comme ça que tant on a so et toujours perdre on a pour la zela to ça peut manga mususu en attendant to zela za la mort to zela ba programme ya ba mbongo ba débloquer situation na gouvernement pour que ba kundaye biso pe to tika to ça peut manga mususu et permettre que to vivre ce qui suite wana et demi favorable ne ba rovanda ba siéger ba sali ne ba solo na organisation na bango puis ba luki ba kundi mutu parce que mutu pas dans la famille biologique vous comprenez très bien famille on appelle bazo zela suite à ba comédien depuis ba comédien bazo zela suite ya gouvernement tu vois de temps ensuite c'est pesa ma ba rovanda lisusu biso pe to kufela gida di salaire bon bo rovanda appelle lisusu vous comprenez bo rovanda et puis bo yebiso bo ça pour coup d'air tant mangamango sala mangana ba théâtre ba tuna rapena beaucoup tika biso to organiser matanga to bino famille ne mutu bogo organiser matanga voilà vous comprenez très bien donc ça na ngote que ba négliger to so ndénité puis masuma zo bela ko forcer nzo voilà merci beaucoup à vous deux merci beaucoup na yango mais okoki su ba lobi ke Belvique Kandi balobaka azalaka na mbongo ebele mais jusqu'à présent le boko na ye nanu ekotité na kati ya makambo ya Delta Force. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ezaka pona ba rancune to ezaka pona camouflage kaka? Maman langa chacha matanga eza place ba compte 40 te. Bazoya ko sala pe ko lakisa pete mutu aleki mutu na matanga ti. Matanga eza ya Belviti. Vous comprenez? Matanga aza na famille biologique na ye et puis aza acteur comédien oyo seke ba comédien nyonso aza na moyen konika ko yo sali kambe ko sali kambe eza place ba sa concurrence te et Belvia ya ngandi la patrona ngandi na ko sala boité. Vous comprenez? Donc ye pas acteur azo zela ba ningan ba pesa val ba su ba sanne ya ko dépasser ba tuté d'ailleurs na organisation na ya za présidentité. Ok. Voilà, babi lelo ba fanti ba mona pena ke lelo na ina sérieux nyasa. Ki kambia matanga to zwarango na sérieux parce que ezanzela ya biso nyonso ya to ko jamais ko se moquer na mowe to ko bimisa ba bilo ma boye o ezake bango kuna bazo bimisa nabi ki bata famille bota bango nyonso ba ba intellectuel ba intello jamais ba koki ko bimisa eloko wana voilà na landa ki bongo ya gola alobi ke Nalanda ki bongo ya gola wa alobike ba journaliste nyonso sauf personne abike bango nyonso ba journaliste nyonso ya famille bota bazalaka ba mandian na otala boeteka ateka ba shisha na nini na kermesse et a détaillé ba tout moi ebele na suika rateka parce que ba de Sénégali mais tant le but déjà teka il moi une place à télé allez-y comprendre ana ne ma bête c'était donner la bête tant le but teka il moi allez-y comprendre place à télé tant le but teka bo comprendre maman teka ça petit na ngai a petit na 4e masolo na petit bango moto na fait pour place bazar à kermesse so teka zo teka shisha teka teka shisha imaginez c'est que on soit là voilà on lia senga alors teka shisha on soit là donc à se contredire kaimo à se contredire yemo yango na lo chacha ba no yo to lo baba ba zoba mayele saka bango te ba ba mayele te mayele te so mandia ba sa ko abandi mingi na komba nani teka oki donc azana na posta le tile lo asila na mungu wane tika apuka sanité donc atika na posta teka tile lo azana posta teka posta teka sila yete amuna bondire donc teka mais éviter on était comme ta femme mari de nuit donc dans la combat quelqu'un à qui yo on tangi prince lomba yo on tangi na atani na prince lomba atani comme pas bon voilà voilà na biso oza puissance na biso tala on a otanga ba otanga ngati nana ba a ba dossier na fana na ka calme na tala ba donc c'est na biso nous allons otanga ba combat tout le monde ya gola bosani ngati otanga tout le monde sauf nga aibi on a repris ça lance roquette mon la bête ça moi qui côté musu ko ipanzani maman na ngai oyebi pour otanga ngati téléphone na ngai kufate na kinaka Rwanda na zonga téléphone na ngai ça na kufate
Donc, tu as le temps à regarder. Tu n'as pas le téléphone, on les y comprendre. Téléphone, on est coufaté. Téléphone, autant à bâtonnier, surtout, autant à bâtonnier, surtout, à Kosukola, tout le monde. Bon, tu as le temps comme moi. Comme ça, on profiter, on est dans le bibo, on va la belle, on va voler ma. Téléphone, est coufaté. Na visite mon boy, enfin, ma guerre, ma visite mon Rwanda. J'étais invité quelque part. Na Sisi, téléphone dans le Koufateza. Na Kosara avec téléphone dans le Bungara, mais na Isali, téléphone dans Isali ou bien Moulema. Na vite téléphone dans le Bunga. Mais nani ça, nani. Ma vite on a zo Kosara. Le long on a aussi quand même na Kosara. Na téléphone dans le Koufateza. Téléphone Isali. Ako sous la tous les journalistes comme elle veut. Na ngacho mulangeza na Kosara. Et puis on rappelait le téléphone voilà là. Oui, téléphone. Merci. Téléphone, les Samsung A51. Téléphone, les Samsung A51 titanium. Et là, Nassima. C'est le mot on n'est pas Nassima. Voyez ma Jézali. Téléphone en haut, et bon en haut, et moi casser les sons. Donc allez-y comprendre. Bonjour Meka. Téléphone et bon en haut. Na pas ça que bon en Rwanda. Ah, osé déjà. Où tu as ça bande ko no. Eh, au moins il va blom mususu ba maman la biso ba nani ba linga raté tout ça là on tombe sur ça là on ba non papa pour fallait que vous souka na mama no ba ba. Mais ba on peut ba bimisa. Eh na lobi kaka. Na lobi na ebisi kaka bu. Jour en temps ka ko mona nga pan. Téléphone na ko fateza. Tena yo pe kombo ezaki na ka. Eh, voilà. Voilà. Allez-y comprendre ça va gêner. Un mot le nom qui pena bogoza Hiroshima donc na nenga mabete. OK. Il y a pena Hiroshima. Voilà. Ghost di Kamala nous a consenté makasi boyeneni par rapport à ça. Ba bengi binonia so ba mandian bo sala raté bozalaka wana bisenga senga bosenga raba mama batu na photo. Non mais bon ba ocho le bonelo c'est très important. Nga pe na zuzaka na simana ya gola kotanga ba komba batu Sofia nga bi derrière nga déjà ndé na zaboye na za kamandion te. Nga saka ba business ebele nde naza boye no tonga palette mandia tonga palette mandia tonga palette donc ndenge eza wana biso tona ba niveau ba ya gola ti itanga mutu azo balika mwema za ko se contredire lelo yende ngozala ratin te lelo do baki to solo mo makamno so photo solo ngo te ko ka bendi ko bendi to se kaka wana te makamno so photo solo ngo pembe aussi bonde tuma téléphone ta yo moko na se kate te to solo likambu ozo expliquer batu likambu ba comprendre parce que ton mutu mo azoya na ki imbécilité pour le ngabla traper batu ke no wana za imbécile te na nenga mabeti. Comment peux-tu y aller que donc mutu ko aza journaliste à cause ça business mususi. OK. Comment on peut réfléchir nengwana? Que pour mutu ana za journaliste à cause ça business mususi. Yo bi Michael Jackson na ba Jordan ba mo comme ba za ngo ba américain na ba ça ba business mususi. Vous comprenez? Ngolo ba te que faut ça en entraînement encore. Et ça te que bien na fandiga bona kanyi maboko so na sala émission na nge vidéo à lever sili wana te. Bamo grosso yaka au monde ramolé mate. Et puis je suis le manager général, le représentant légal. Dans jour au monde a pris par le 24. Pour comprendre business na ma sous place ces allées. Puis par le 24. Oh yoka ya mois d'août. Puis par le aller ma botala Weranson, botala ba musicien na botala ba tout surtout bozana clip on a balati mon grosso. C'est notre marque. Bison to ina on a massa na la PC mbote. Lewis Makengo depuis la Hollande, Muriel Makengo donc voilà quoi. Bison to na business mususu. Il y a Golandé, tellement qu'elle est idiote, tellement qu'elle est salopard, ok, on est la TV pour le baba boba, oh, il y a tout contrôlé, oh, il y a mon oiseau pour balukaka dans la boue, azomi est battu maramba oloba. Bissot business, bissot ça, oui, journalisme, c'est notre passion comme d'habitude, nous en ramamone là. Mais la deuxième business est allé. Toi, tu es mendiante, tu prends un téléphone, aux yeux de Chéli Bosso, il y a ni nayo. Il y a aussi Moulanga, il y a le Tokoso, il y a Beaufort. Il y a Nassima. Allez, oh, baba, on va filmer, on va n'importe quoi. Nous, on ne fait pas des choses comme ça. Vous voyez, nous, on ne fait pas des choses. Aux autres, c'est contredire Yomoko la Marambo, oh, Yomoko, aux Aroloba, Babiso, Mandia. Eh, maman, il faut aller comme ça. On a eu à toucher dans la bureau. Oui, bien. Oyebi, Mandian des Aïe, Mandian des Aïe. Ah bon? Yo so mona ngana bob to longo li bilamba na TV bot ba petit nem so bala.
Oh, de balongola on ne peut pas tenir la bas mambo. Mais ça la tête sengé mon la mona gana la mona sengé mon la tête. On sengé la mimbalis. Sengé la tête. On 5000 francs. On pas na zan du place on va la tête on voilà. Voilà, merci. La Wakading, merci. On a Wakading, 5000 francs. Son rapport, la l'équipe na TV, ma maman est belle, la maman, ma chérie, moi aussi, ma mère Claudine Bokatola, ma maman José Loussabi, ma Vanni, la kit, na bona, ma père, Batala Boé. Molé mana senglé. Parce que dans mon pays, ça, tu n'es et puis, ça va, Nabiso, moi ça sonne. Nabiso, moi ça sonne. Aza moi ça bien bien toi ça va si Sony pena ya gola na presse mais bien baby moi ça va sur une liste na yebi wapi pardon bon ba fio a cha play to les tiens nini play to les gars nini moi ça Sony fini le play maman va nous enregistrer Sony correct il va nous enregistrer je te montre ma belle on la sera dans la télévision maloba ya la kisi ba journaliste ya famille Libota pour mona qui a la tâche té à les carabos non on en a rien ça c'est du journalisme ça non mais dans les scènes qui richi wa tout mon avis c'est zolanga mona moko ata moko ata mi balé un débat on débloque un débat tout coup dans le débat pour faire la rata plateau na si na bisa ke fa luka bata sécurité pour ba bumbisa on a lobisa ba ya ba mi ebike ba bumbisa ba ko lokate na lobisa bango lorsqu'on a lobisa bango ba vanda bouche be ba ko monta na ngabo ba ti ba ko kate ba yo ba katisi na ngamba yo bumbisa tu vois donc c'est à dire au moniteur tout ça la mosalo yo moi je commence à en avoir marre biso papa Jean Chibo tant mazora biso boy ba gosse auto mona ba gosse ngana mona ba gosse to ça la analyse ou OK analyse pas Carmen Mukulumania ah mais c'est mutulwa ya gola obi Carmen Mukulumania oui ba petona ba ah on se rigole la boire Carmen Mukulumania ba vandi Carmen Mukulumania ba vandi Jazz Pam je crois au nani ba vandi Pharaon Mumbaya ba vandi Alendele au senti biso ngana so na ba tanga to vandi bonota ba noko bête analyse on se dit que intérêt non on dit le kokati Alendele yo bien Alendele ou bien le professeur Alendele ou bien Alendele c'est parmi le plus grand journaliste il y a monde il y a YouTube so ngai na vana na Alendele na wasa émission Alendele la tenga pesa mbote Alendele a continué beaucoup na poche moi awa na kita mo magaza bisa $50 abisa na paye les transports habituellement convaincu Bob Molem. Tu vois? Donc, yo, nous trouvons Alendele. Donc, on a un golo, on est un chopi, on a un face, on est un chopi, on est vous êtes malade, vous. Est-ce que vous blaguez avec le journalisme? Moi, ça me fait trop mal. Moi, comme on voit dans Internet, vous mettez dans TikTok, ma vidéo, sur mon Babylone, je regarde même pas. Je regarde même, ça me fait trop mal. Nous saluons, nous avons non kala. Vous vendez bien vous sentez bien va ya bien va sangani, vous sentez maman analyse boyo kutani na ya ah parce que nous bayibi ba matika so. Na ebisio matiti adimikili mokomo ya suka tukutane na ebisinga bigos. Obiki nga matina osala 200 vies. To bato ba préférer ba ya gola aya longondi bilamba asali 10 000 vies alors que nga no ya nasali musala ndenge fura sala ba na ke yango te biso vome kutina sa musala le kalanga na TV local ke na le kana internet po internet e baby bato ba ko molinga ba sonité voilà alors ba mona butu na kermesse to ngai na Christelle maman je crois est-ce que mon baby Christelle maman to vanda bina bo vandi bina bo pas ba vandi bina bo raisonner que non Mendia et Baby Chacha. Nous, on a commencé à cette époque-là, on sentit que YouTube, ils ont respiré. Il n'y avait pas de clochard, il y aura dans na émission lelo na YouTube po ya makofi lo mide c'est tout un problème. Lelo molema po ya mbapali, o ya mbapali, o ya mbapere, o ya makofi lo mide l'internet ça devient un problème. Mais liboso ezala ibongote. Lelo po ya ba Félix choisir quoi l'internet c'est tout un problème. Voilà. Ba ti valeur et comme belé beaucoup na ndako na ye. Wezo ko ebiso la bia digambala ba comment opona po za Bob Molema Bob na sala ka place wa makamana te me yo yaka
yaka kaka ozo comprendre Très bien. parce que Komi ya mawa yaka kaka po asuba zo ndenge talaka ba yembisi satina pa bugas ba koni forte Tika bugas na niveau ya koni forte ozo comprendre c'est-à-dire que bato moko ba yeboye ba utika na ba parler ameka ke loko boy simbite ameka loko boy simbite ala ye ko kufela na internet ali lokola kuna pe si la lingane bato maboma ndengwala alaki ba sopani bango nyonso kuna. OK. Sans remarquer la plupart de ces folles là ba folles wana nyonso tout bazala ngambo wana. La plupart des connards des fous bazala ngambo wana. La plupart ya ba boye bazala ngambo wana. Banina. Boye. Ba defo devant. Yé bien côté. Tu vois comment est-ce que le monde média soit après c'est ça empesté. Et bien mon pe ba lo barboza ba defa ebele. Na mona ba moté. Au moins après soulamba. Na ebi wa. So bando ba chimok na yesu quoi so bouder tout le monde esprit mobile. Mon après soulamba. Bobi prend soulamba très bien. Bobi tonton Mounirba. Bobi Moun. Vous connaissez tout le monde quoi. To ça va defo parce que to memara bien sur na preuve CT. To zalaka na likolo te to ape na CT. To na stability. Mais bon on peut bazana ba noko kuno. Ndeti nani? Ndeti ba resino. Ba lo ba chaka we wana. Pe zuma loko. De carré pe su noko musu. Hey. Na balaka bibi. Oh, na maloba yemoko pemba. Oh, article que Na comprendre. Bon ça le bien. Aborosa. Ya munene. Oyo kala mo papa mbayemba. Yeteo. Aza no koti nde balobaka. Tika no. O BBC. BBC wana bosa. O BBC Mais bolobi pe banoko bazali. Ba pe kuna bazana banoko. Non ni otangi kumba. Bazana banoko bana banoko zuma noko. Bandi wana. Aza no koti nde balobaka. Tika no. O BBC. BBC wana bosa. O BBC Mais bolobi pe banoko bazali. Ba pe kuna bazana banoko. Non ni otangi kumba. Bazana banoko bana banoko zuma noko. Bandi wana. Bazana barezi noko. Baza pe susu na nani de carré noko. Mais la temps où ba ka bonde. Masa noko. Oh. Yeteo. Le mutalo beti bo bana obetela makofi moro na ba de carré. Oh. Baneko. Non, mais t'as du coffee. Yes. Non, mais t'as du coffee. Mais il y a le bit les grands liro ezo qui est là. Vous va nous mettre la makofi moro. Ne va mettre na sima. Ne va mettre la sima. Oh. Attends, pardon. Deux ans. Irano Kiala, Yepenoko. Irano Kiala. Imaginez si vous me trouvez Irano Kiala, moi ça bengane. Est-ce qu'il y a Rosa Noko? Moi ça bengane. Noko ba bengane. Tu as un belé de toi. Bengane ce soit bengane nanda. Oh, c'est la bengane nanda. Bengane à quel voyage à quel musani il y a presque la place aussi. Chassé. Mole mo fanda na babonga. Eh babonga ezali. Ba tu yo ça. Ba tutu ezali. Kokosa na ti. Surtout avec toi l'esprit à vendredi 13. Tala va na ngati ya année mobima. Au moins eto mbara journée mo rane vendredi 13. Ezali 13 vendredi. Na kota na tala zope na nini au calendrier. Tala na année. Au moins vendredi moko ezala na kati wana ezala le 13. Vendredi on a moko ezala le 13. Donc on a qu'il y a plus dans le détail et tout ça dans la spirit tout esprit vanda. Vous comprenez? Donc Irano sans aucun taramarambo na otala kana yo kota libali fanto na linga retoucher mamba bana te mais na retoucher la moko ozara na e mais na retoucher baka amto baka assez sur moi na bata bongo te moi na zana na problème te papa so ako moko na buzoba tamba matara miniature mutu to matara miniature tout matara miniature so ko biba sembela ba ko sembola
père nanga mourant à cette époque-là en matière père miniature. Père nanga na matière miniature bon bazo sing la charité azo bazo pena père na biso na forme ni nga za malade sona kanga photo na ba pété ba. So nga pona symbolo na mwana no mata miniature lo ni ezanga. Na ko yungu pena bien na betelo lisolo ke azara ya yote mwana wana. Iske bongo. Mais na ko kota makambo wana te. Zomona bablom soto mba baolo bara neti ngane na bo nazana ba auto défense na ngala ndenge nanga so yo tundi mwana ngali boso yo Janice Molema yanga so yo tali Joséphine yanga so yo linga baloyenge fokop nazate vous comprenez bablom soto ko molo bango siko bo ko toucher ba place nsusu fallait pas me toucher donc ceux qui nga hyper nanga o azaki ne mourant bakanga photo ya no polele azo kufa na lobby nango ba matisi ye miniature so nga pona symbole elo nyezani o emo be batbaka sabiso nyeto vani boto ba yuma nga pona symbole elo ko izangiti toto zana kumu papa wa toto zana mère vea wa te Molema moni ba biloko mabite ve mais so ba chetan fo cha tan pour comprendre que mo monde ni tactique ngo kenda biso tout elo ba et puis tona ba CV tona ba A1 ba mambele voilà Dikambala. Par rapport à ça, on est le bec c'est beaucoup tani bo betana raba makofi et pas na utea wo ka yo to gagiye te pourquoi ça lini te yete parce que na raba bana mibali azate na raba bana mibali pena azate na nenga bien eza nango c'est sans polémique et puis ba ramtolo ba bango moko ba yebi et puis ne ba vanda ba di que no bon Molema la gosse Dikambala ba okosati mais bien que no gosse Dikambala kandina Molema si point ba okosate ba lo ba vérité parce que ba a na bango to nango vous comprenez tout ça nango mais basa na makasi ba kombola bango ekota na dictionnaire mais na bible te okomi waze wala ko waze ka wala basa pela makasi parce que omoni c'est bat ba komi na makancha ko bunda et pas bika ko bunda te mais akomi na maganda te bazo ba ko bunda c'est que a eza souci wana boke bana matanga delta po boya ozo ba mo te ba simba mutu te baza kutata pembeni te musika oyeba ndo sandeni ba zoomeyo wana gosse Dikambala kandi a zoomeyo na téléphone allez sur ndo ba bêtise na ye ba mona ndeta olo bana yo mais pembe na ko mate. Voilà, merci beaucoup à Molema, merci beaucoup à Gosse Dikambala. Vraiment ma commande qu'on a biso Davina Apwa. Et comme il n'y peut te montrer que des fois qui va menace des marres, on dirait Azali sous dernièrement à la hauteur Hollande na TikTok na bazala ki bonna maman Esther Akawa basa qui vidéo vraiment toujours en français. Mais la mona qui le bac lo moi malonga wana ta kumisi aka mama pa kumisi mwana côté kuna ba on peut ba lobi ke o Davina pe aye ko sala aye ko répondre et pendant qu'il y a mona qui lo malonga le bac. En fait, moi je te dis que non, il y a des gens il est compliqué ba on ba classe. Résia banani classe ils ont compliqué ba tout fort. Chic ils ont compliqué ba tout fort. Français ils ont compliqué ba. Laisse-moi Nathalie Davina à répondre de tout. Voilà. À que le français na le mot. On dit le lot appoana appoalisation. Bino bon mon appoalisation. Appoalisation est comme le roi sous forme. Il y a philosophie. Hein, on vous montre tout temps ba philosophie. Parce que appoalisation continue à quatre mode il y a philosophie. Et comme il aura philosophie mo bo bimi a la kata ya monde de théâtre appoalisation. Vous montre ne tout temps ba Descartes ba nani ba nani bino mo bozu appo bo cotiser na kata philosophie. Ba cotiser ba mo ba cotiser na kata ya philosophie sans les savoir. Bino bo comprendre te. Ya mo ninga nga arabu na mo pesa ba sous force. Ya ba tu mususu so avandaki obando attaquer nzo ndetu yo attaquer ozondi ozo cha levure na kata ya farine. OK. Azo vimba ti o mona pa aller si quartier mo bimbala makati. Nese lo ba apo. Bo vimbise siko bo ko suma kamte bo lie botondi. Omoni siko le bo lie botondi mais mo bo nzale ye lisusu bo zangi siko elo ko lie. Ye wala siko avandi na wala banda ba na saye mani machin tout. Elle est toujours en bonne forme et puis en bonne santé. Elle fait toujours son boulot, elle exerce son boulot, elle exerce ses devoirs comme maman dans votre foyer, moi aussi et pas à mon baliné. Donc vous êtes là en train de déambuler dans votre bandalungwa,
si so moni mona na beti solo ya ninyo ya nani ya petso teka c'est que la teka c'est la la vie teka oh c'est la la vie maestro ouais oh teka acha ba shisha na ye à disposition bato azora combien la et shisha puis ya ye binenge nini ke teka azo teka ba ya kengela ka teka ya kengela ka teka pakeba voilà Aïcha Okoko auti kolobake soki bomoni na ba débat nyonso oyo esalami oyo si la bisalo a réagir te eza parce que assez racheta donc a mindi misama akoma moto ya sika akoma vraiment mosantu yango wana moye alanda ba makambo eza te soki tango bazalaki na kala bato misusu balingi baloba te elinga kozala kaka bango mibale ya la toile mpona bino bomoni zikamba la réaction na réaction na ngai yango ete ya silence kaka boye na c'est-à-dire makambo wana eza yango ya solo bandeko molema réaction na yo par rapport ya makambo wana des anges amis ici depuis Kinshasa dans Londres bambote na ye mpe zaza belé donc si andimi babosi likambala boye habité banoko bosa boulot en tout cas les anges amis ici merci pour tout merci déjà nazuba Chanel nazuba bling nazuba mama belé za olobela les anges amis ici merci moi molema on dirait kimi question kuno boy na yo po bozo banga makofi non comprends pilote bino mibale bandeko voilà bandeko nanga bo comprendre kaka soki silence boye c'est-à-dire que eloko abakisa eza te eloko pe ya longola eza te c'est que makambo wana eza nango ya solo to pe ya lokuta ça reste à vérifier voilà tokomi na suka ya émission na biso ya lelo c'était dans ce sujet qu'on va prendre fin de notre tranche d'aujourd'hui parce que bino mo bomoni babona bango c'est-à-dire que babona bango makambo tant ba obimisa ba koloba oh voilà Bob Molema gosti kamala tokomi na biso na suka ya émission na biso ya lelo na loba na tikeli bi. En tout cas merci beaucoup c'est un réel plaisir pour moi d'être là aujourd'hui parce que les avant 20 et les autres là li to la muki nzambene ntase décider là la muki to eto vana ba plateau oyo to vana ba plateau oyo to na mendicité te allez-y comprendre que na plateau parce que c'est un boulot qu'on exerce et puis c'est un boulot noble si on est là c'est pour informer ou bien pas déformer les informations mais c'est juste pour prendre les informations faire les dépistages et puis les emmener ici à la télé pour bâtonner surtout base à la bien informé et surtout comme il y a l'information il y a le coup mensongère babilo wana etala ngate lokutu d'ailleurs babilo ndeti suba kunda ma ba liempo la lobaki na yo ka ngona ba mato ya bato ya mobu na yo kika ya lobaki mais na tineli nga vidéo bien le mo ngona quant à moi on attend na catfish on va en parler voilà MTV dans catfish oui ma chérie ça va bien oh des anges amis ici voilà des anges amis ici biso na satolo baki ya ba venga biso ba manja gosti kambala comme il y a biso déjà na suka malobe pa na yo tata na monio en mode de road ya babi lelo remeza lundi lelo lundi vraiment dit comme la chemise à kanyango bien gilet likolo moni mère na ngai na na suksana à 12 benda pena bien on les a photo à Delta o moni photo Delta Fox o eza numéro ya WhatsApp 7e baga eza numéro ya WhatsApp ya maman na biso 7e bagarre donc c'est que belva pesi mot d'ordre pas mutute kwa ya matanga te mutute ke a boycotter ko contribuer na matanga del babundisa ki kuna na matanga malgré ko bundisa babundisi malgré ke imbécilité na bango ba comme ça matanga wana ndeti ya bango mais bomoni 7e bagarre na pli na ye atie rip photo ya Delta Force donc azo compatir na famille ozo comprendre bino ata bozo mona su ndé nini c'est-à-dire que ceux qui belva pesa ki mot d'ordre moko boye que famille bota to kende te
bonga bomona pe ba 7e bagarre pe banga batia pe boité. Donc c'est-à-dire que baza na problème na mututé. Donc to pousse à réflexion na biso musika. Vous comprenez? Ba désordre bo bazo ninga basala wana na matanga ya mutu. Aza na famille na biologique. Batika ko lukoyo luka ba désordre na komba mutu yo sa kufi na ye. Batika matanga ekunda mana kimia famille na ye balela mutu na bango na kimia. Voilà. Balunga ba désordre na bango ba uta bango na ba naku na bango. Baluka yo tsango na matanga ya mutu oyo baza na posa batu nyonso. Donc o batu ko retenir na minute oyo na makambo wana ya mwana mère merci na yo. Voilà, merci. Na ton pesa kibiso. Voilà. Merci na 12. Vous avez na bilili pokos di kamala mobala précision. Bon peut-être que zali na bon molema suprême. Na maman na chacha to ko mala banda kuna bango. Voilà. Donc voilà, merci vraiment la 12 pourquoi pas na pour ça après président Jacques mais puis président Jacques puissance. Ouais, puissance président Jacques mais na lo bapé kara mala moko na maman la ngai Bibi Kamba respect place azali na lolo timbi ki na États-Unis na sandra timbi ki maman na mo penga na États-Unis na tantu Clément Mayala na États-Unis na famille Libota mobimba Londres. Voilà. La maman chérie, maman José Lusadisou, maman José Lusadisou, maman Claudine Bokatola, donc respect na bango. Pourquoi pas na bâti la bango mavala moyemba pe na Londres voilà. Et puis libanga la nga souke za ra beni nzi la tournée de maman la début du kamala tuna baba qui passe c'est grâce à elle. Voilà, merci beaucoup à elle, Bob Molema. Voilà, Bob Molema. Oh oui, en tout cas, merci beaucoup à un ami frère derrière la caméra. Donc, à 12, je te salue là où tu es. Merci infiniment à Ketia Moujani, ma grande sœur Dodo, Machi, et puis ma maman chérie, maman Marie-Josée Lindo, sans oublier petite sœur propre à la taille acoustique Ange Molema. La guitare de son homme Moïse Tchatcho, empereur, son vidéo à la GB. Donc, ça va vraiment bien. En tout cas, merci. Bonne guérison à toi, Agnès Ilunga. Bonne guérison, bon rétablissement. Oui, on a dit hospitalisé. À 2000 Lelo. En tout cas, nous avons besoin de Kumu, à Bixi Bisso. Moi, en tout cas, mon colo. Angelo Zangane, mon papou. En tout cas, merci Nayo, Nzambe, à Sali grâce aux Zomeli en forme. En tout cas, merci beaucoup à toi. Qu'est-ce qu'il y a vraiment tes émissions? Moi, ça me va droit au cœur. La Vandagina va grand. Quelque part, on a la ligne voilà. Abi, il y a sa petite sœur, on a Atika, on a idéologie. Maman, merci beaucoup à toi, Bob Molema. Merci beaucoup à Gos Dikambala. Vraiment, les gens voilà. C'est ici que qu'on va prendre fin de notre entente d'aujourd'hui. Merci beaucoup à la maman chérie. Merci beaucoup à maman José Lussadi. C'est pourquoi pas à maman Claudine Bokato. Là, je vois ma maman Gina. Biala, Rosalina Vetoussila, Elena, David, Princesse Davina, merci beaucoup na Bino Nios, merci beaucoup à Paul Lissumpa, merci beaucoup à mon ami Eliane, Babi, Eliane, il y a eu un mois là, je vois mon président Junior Ching, à bientôt, c'est son anniversaire, merci beaucoup à toi, Ketia Moujane, pour la assistance, pourquoi pas à 12 pour la coaching, voilà, la présentation, c'était bien moi, votre humble présentatrice, chanceuse, Siana, la Cléopâtre, mon asuka basoni soyi, IGEP de la presse. Voilà, mon invité d'aujourd'hui, Ezalaki Bongo, Bob Molema, Noko ya famille Libota et Gorge Dikambala, Neve National, ya famille Libota, Babi, Mobile ya presse.